Donc selon leur propos, mais oui, parce que la polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer tokolo ba rien. Torozon sa réponse T. Voici la boto là. Le candé nani ya kombo ba chimanga za susu biso ki ba misa biso. Na za ki bande ko na wani na vendre. Avant to bande mission, obete la biso histoire na rolingato. On lance message moko na bato barotala yo. Peut-être bato mususu ba okanisa oye ko lukambongo. Peut-être bato mususu ba okanisa oye ko sambusa jibe tope bato bana sima na yo po sambusa yi. Message nini oko pesa na bakonja mboka ba olanda yo sikoyo na ba musicien ya Congo na ba mama na ba papa o bana bana basi lokola yo na bandako na bango. Message na yo eza nini o meko sola na caméra o sola na bakonja mboka nyonso na batu nyonso ba otala osiko avant to bande émission na biso. Message eza ke na Brinette na ko sambusa présidente. Na epe ko luka soki mbongo to loko nini te. Eza ke no vie na vivre na difficulté. On a zoloba eza histoire vraie comme ngai. Na l'équipe on a le contacté parce que nzamba kala kazo mona. Makambo na zoloba eza makambo esale ni la vie na ngai. On a moni. Ndia on a zoloba parce que la bomba qui on longtemps tant moulai na patienté pendant 7 ans. Si ce qu'on a mon solution que passer l'équipe de na ra uluka ya Sandra. Yanjora na makambo azate ngamo ko mutu na ra uluka ya Sandra lina. On a suka ki na lembaki. Ya ngunu na yaki uluka ya Sandra lina ngamo ko na benga ya Sandra. Ndia Sandra to kuta na bango. Ndio to kusulu na Sandra. Ngamo na pesa ki donc na bête qui m'a ramené ce comme la ngala e comme parce que bazako mona nga susute. On a mis bomba ki na mi kanga ki na batterie ki image ya président JB. Na batterie ki image na e. Et quand on a zaki na kati, azana kati na kota la moi Respect. Na respect na ki ko patienter. Mais patience na ko na souka na lembi parce que je souffre. Je dois souffrir que ça il a ngata na 1000 francs pas mbaté. Et comme tu à niveau tata moi si Argentine a commis comme menacé na ko bamanga bilinga parfait na na valeur te ya magaliti to dabulisa na 2 fois pour na nini pour na kita la moi langa mama Nies Lusambo a tomboka ya finanga na kinwa tanga manjaka tout wana parce que makambo pas comme ko botela ngaka ba makambo mona lobi o ngala na lobi magalia bala kati comme ka makambo ya lokuta na yibito ato se défendre bazo souffrir ba faire souffrir ngaka. Donc ma camarade tellement la bombe qui en go trop de na bité na bomba li sous président parce que président zo lukande azo lukaliwa na ngai de na baina ko bomba li sous makambo te parce que souci le kinga kan na zo konda santé na ngala sous ya ngati na zo ka konda ba to ba zo ba ki na zo kosa ba otata santé na ngati si ya so pena na zo kosa ba tinda ba micro ya na ba rumba landela ba tuna na zo souffrir président abomi vie na ngai. Président baby civil na ngai banda na âge 11 ans président azali ko tianga misafi Dieu juste nzamba zo yeba ke makambo na zo le besa makambo solo même président yimo ko sika za yebi abanda ko tianga misafi na âge 10 ans tina ka zambota président nani bato boye OK ya rai na yebi sanga zambota yebi sanga ndenge président tianga misafi so ina meli ko loba na mama la biso na ndako ba ko kangisa ngai baokangisa président pe baokanga ye moko na bomba secret tellement na pela na ki mona muke na à l'époque na bomba ki nanga secret wana pour na banga baokanga ngai baokanga président baokanga pe ye zambrota siko na makambo nyonso komedende na tikeli o micro caméra boye pona o s'adresser na bato ba Rolanda yo tokota na émission obetela biso histoire na yo mais soki président Fatina mama Denise ba otala yo siko o senga na bango ma Denise oza mama ma Denise nda ba so mona je souffrir très peu ça ngata $1 comme on a zolo ba nzamba kilo la témoin na souffrir très baby civil na mama Denise kota likambo na la famille pauvre mtoko sunanga zate. Ah ouais. Ah, Denise, quand tu as des cambois, tu as une solution dans ma capacité.
nazala makasi te na kolobela ngai moto akolobela ngai aza te ona ekoluka esangalina ma denise uza mama oza mpe na bana basi kota likambo na ngai nazala moto akolandela ngai likambo te nazosouffrir na patiente bana 7 ans nazela mpo eza sunganga mais ti lelo mpo eza yembanga na telefone te lelo komomonanga lokwa salite moko boye akotala yango susu te mais ye moto abebisi vi nanga banda na age ya 11 ans abandaki kotianga bamisapi nzambe oyo te esika azali ayebi parce que moto azali komemanga epa président bakokosa yango répétition ezali bazwi ngai toke kuna wana président à l'époque afute na booking na chambre prise nzambe oyo akotisanga na chambre prise prise abandaki kotianga misapi ti ere ekoma na 13 ans na lokoli 2e na age ya 13 ans zemi ya président esika président jibe mpe nazali ayebi makambo oyo atindaka chauffeur na ye papa saki lutumba ayaka kozwa nga na sitale presque na ngona baperiode te bazaka basui likambo ezali nayebisaka zambo oyo tana bombelaka mama ya biso ndenge président jibe aza koyebisa ngai azoyebisa ngai ndenge wana sikoyo naye koyebisa président ke naomona baperiode te nde na reglaki naomona so na oregle te po azali kotuna ngai oregle nga nayebisi te na regle te ere nayebisi na regle te ne président jibe atindi chauffeur ne papa saki lutuma baye bazwi nga na motuka na mbo bamanga na hôpital koko bakomisanga na hôpital babetanga tonga na lali après mama namona komolobaloba ko anesthésie nalamuka boye namoni cantine ya makila papa chéri alongisenga zemi na age ya 13 ans 2 fois argenti pia na wana boti aza 3e mwana nde ye kobotama na nsima mama biso ayebaka teke nakomi déjà déverger aye koyebake nakomi déverger à partir ya zemi ya chantier après ya chantier susu nazwaki suze mosusu naye kolonga yango lokola 3e ya président Jibin Piane na lokoli mibali na age ya 13 ans moko na boti Argentine na 15 ans ya suka wana nde naye kolongola yango nde mpe banda wana mpe makambo ekobeba président balukela ngai soki nabenge molongo pesanga mwana na ngai akoma kosenga mwana no na 7 mois napesi mwana na ye mama bango azali kobokola ye makambo nazoloba bango eza ya solo nzambe témoin président ye moko mpe esika azali ayebi makambo la naissance de l'enfant, mais ça réclame tout ce que l'enfant a vécu de son enfance. Assume attouchement à l'argent, que tant que tu as mis sa vie, tant que tu as mis ce son, le vécu, oh, moi, je n'ai pas vivre. De Yangoana, oh, non, comme je suis allé pour ta la cosa, mais ma combien pour ta liste qui est camo, ils allaient pour ta nappe, parce que jusque-là, il n'y a pas de prescription par rapport à ma camo et salé. Très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Pas même à l'influence, n'a pas fanatique, au bateau Bima. Ils sont là. Ils vont encourager les bêtises. Très bien, maman colonel. Très bien, maman colonel. J'ai entendu sa soeur dire qu'elle a du chèque. C'est regrettable. Vraiment. C'est regrettable. On a un chèque. Très bien. C'est vraiment regrettable. Alors, si on a la bataille comme ça, on va dans la photo. Posa constant la life, mais bon, ça fait posa la barre à base. Posa la photo, le long, l'objet de Karakuna, ma bibane, la bilo Boswaka. Le pasteur, la bilo Bachara, la bilo Mista, posa la femme maquillée. Voilà. Très bien. Parce que ma père, on doit réclamer les lots. Nous doit réclamer pour la finalité. Nous doit réclamer pour tous les enfants qui sont victimes de ce genre de bêtises. Bravo, maman. Dans le domaine, il y a théâtre. Dans le domaine, il y a ma télé. Nous doit réclamer pour les alliés Congo. Justice pour la maladie au Congo. Il y a Mickey Gomasa, il y a Milokoana. Très bien, maman colonel. Il y a eu une image de l'Europe sur laquelle il y a un année qui va climater. Oui, exactement. Tout le monde a vu ça. Vous voulez que ces gens de choses. Merci na bato bazo kabela maman colonel ba cadeau pour baza d'accord na makambo oloba ndekonanga autorité azoloba makambo l'a été partagé. L'image avant de bataille pour qu'il continue à casser ma colo, c'est le contact corporel. Il organise envoyer ça contact à Zoto. Et puis, le contact, c'est que ceux qui m'ont
bazalika kocontinue eloko wana tolingai koyeba plus tard ke soka nde moto bandai kosimba ye parce que mikolo ntango azosimbe akopesaka raison na osimba yo mpona napesa courage nazosimba epuis ekotikala motu na moto amona kanisi kende. Je vais vous parler d'une histoire oyo eza vécu na biro nanga mwana papa na ye azobima na yebisa bina mboka na biso soko oboti mwana mwasi yo moko faut déverger avant ke mobali amona ye moko papa nde kodéverger ye. Mwana wana akotisa na motu na bike na mboka bapapa na biso papa nde moto akoki kodéverger ekosala ke retrouve na situation oyo mwana akoki 18 ans papa badi koabuse na âge à 10 ans mais akoki 18 ans aye kosutuka ke makambo papa alobaki eza nango te lokuta na âge à 18 ans. Vous vous rendez compte que posez-moi la question depuis kala mpona nini olobaka te on ne peut jamais eloko kutu eza interdit na domaine na biso intervention ezali kopose motu depuis kala olobaka te on n'a pas ces droits. Franchement on n'a pas ces droits. Toza na droit poser question na mwana te kofundaka te po nini. C'est pourquoi législateur ntango apasa kotia prescription ya molai to mpe kozanga prescription parce que ayebeli ke eza likambo ya motuya pourquoi lobango il faut réfléchir faut réfléchir eza kotala image na yo ndenge kobeba eza lelo mwana na azali lelo image ya kobeba pour tout le monde parle de ce nom nyonso azotraité na modèle na ye mosusu akotraité échec mosusu akotraité mais quand elle faisait plaisir na bafane otafingaka ite à l'époque toyebaka kozwa la part ya bon côté tozwa part ya bon côté totika fanatisme totika sentiment totenaka compte ya badouleur o mama moko akoki koyoka to mpe douleur o biso tokoki koyoka mpona bana na biso tosalaka te so eza mwana moninga nde tomoni yango mabe non vraiment eloko na kosenga kaka yango wana. Mama colonel mutuna mosusu ezali basoupçonnaki na viol epuis après kozala soupçonné na suka nango baye kotala ke ntango mosu ezalaki fo ntango mosu ezalaki nini normalement toujours par mesure de prudence pour mesure d'enquête moto abengaka mpe asambaka ase justifié pourquoi epa na biso bakomisa yango grave pourquoi bakotisaka influence na biloko nyonso ekotokota te nous sommes en train de continuer avec la procédure tozocontinue la procédure et la vie a ses avocats qui vont suivre la procédure donc on va faire ça comme ça totala ndenge nini ekotambola. Merci maman colonel. Maman colonel, merci beaucoup vraiment d'intervention et puis na ko répondre biso en tout cas mutunyo soit en ligne à sepeli na façon de parler à maman colonel mais mutuna ba mitune zalito le kasuna deuxième mutuna na biso na ko sinale bino tozo solola na maman colonel Mimi oyo ba koti sikoyo boyebite tozana maman colonel Mimi oyo azana dossier ya Brinette. Dossier ya Brinette eza déjà na maboko ya l'état. Mutazana dossier oyo maman colonel Mimi oyo boyebi s'occupaka na makambo basi atalaka basi oyo bazolela eza na makambo bele ongai na selaka ba émission omona mwasi moko na Kongo azolela lisungi et tout na benga kaka maman colonel Mimi to paye moko soka tali mbala moko mona ebisinga papa lianzi pesanga numéro ya mutu wana asengaka na mbongo te asengaka na makambo bele te ma aidaka bato bele na Kongo bato bayebi okomona kiti azwi dossier na yo atelemi atie ba carburant na ya disposer ba police na ye bake bazwi mutu abasambisi bakati mutu bato bele bayebi intervention ya maman Mimi en tout cas kola pambola ye na kosinale bino pendant que autorité aza en ligne to koyamba su mutu te to yende aza invité spécial soto silisina ye accueilli après to komi kozwa ba intervention ya bato to boyi ke ye azoloba yo mati ozana open eloko bakisa te me komi kaka bongo yo colonel pourquoi ça la ki boite te to boye eloko wana asa autorité ngam na bengi ye poto solola na ye à propos makambo dossier oyo ya saisir na maboko parce que toi ne kolela tozo luka lisungi po ba saisir dossier oyo colonel a saisi déjà dossier oyo voilà maman colonel par respect mutuna musu tozo tuna ezali boye en tant qu'autorité ozana dossier oyo ndenge olobi ke mwana azola kso ba menace ou bazo menacer na ba téléphone et tout ba menace wana siko parmi par ba menace obino bozo mona to oyo moni autorité est-ce que sécurité nini oyo bo assurer déjà mwana parce que tout le monde a awa na mikila poto na kandeti ya mwana oyo akoza non sécuriser par rapport ya ko éviter danger moko boye et comme il a été mais est-ce que bino décida lobby ce que boya eya a préféré aya ko déposer plainte na yepa nanga OK na inde musalo police ke sanga yango wana na la police ke musalo police ke sanga yango wana donc quoi que na ma bazo ko mason na inde ce que ozoka te so eza bien liboso e okana te na ebite soko zo ti appel mais siko to yoko bien donc na lobby
La fille a fini par, la dame, actuellement, parce qu'elle a un major psychologue, elle a fini par prendre la décision d'avoir pour la fête d'aller de manière officielle. Mais moi, je vais demander seulement aux gens. Ok. Ça va calculer méga beau d'acquis. Moi, on n'a que conséquences. Moi, on a mon junior au vu au sud de tout le monde. À mon ligne, il va m'attirer dans le podium, il a 11 ans. Ok. Donc, quand elle a Mikanda, elle a déjà auto-vérifié dans nous. Elle n'a fait que 9 ans à cet temps-là. Alors, il a podium, il a 11 ans, il a 11 ans. Et c'est elle qui a vécu tout ce qu'elle a vécu là, attouchement, c'est elle qui a vécu ça. Mais elle a vécu ça, mais Azara qui n'a pas pouvoir combattre parce qu'elle n'a pas vu manque de moyens, tout ça. Parce que pour la banque de Zala, c'est normal. Pour la mission, ma famille pauvre, ma famille africaine, ça se passe toujours comme ça. Pour tu espoir pour lui que moi, non, on dit on peut sa mission. Donc, comme il a obligation à supporter, on y a surtout écouté. Moi, on a les loyaux, parce que ça, il est ma calcul, on s'en va qui n'a 30 ans, 11 ans. Mais notre problème, c'est pas pour Bota. Notre problème, les attouchements qu'ils ont eu. Je rappelle aux gens qui sont pour un enfant. Parce que quand un enfant est touché, quand il y a eu, comment? Ok. Alors, comme un majeur, t'as commis un monopole, il y a besoin de questions, il y a une funda de Camboyo, ma parent n'a pas géré. Voilà. Tout le monde a pas parent, la biso est africaine. Il y a qui beaucoup accepté l'arrangement, ma fait si un beau, mais cela n'engage pas l'enfant. Et quoi engager l'enfant, parce que papa va se jouer dans le bilo pour eux, ma fait si moi. Mais le choc qui est moi, c'est l'enfant qui en souffre. C'est l'enfant qui en souffre. Mais quand on doit comme on réaliser que, pour certaines raisons. Mais si on réalise que ils ont copié sa matin. Merci. Ils ont droit d'ailleurs. Ils ont sortie médiatique. Mais il fallait monter pour battre comme ils sont contrôlés. Comment est-ce que la mission fonctionnera en Dengwana? C'est la même chose que j'ai vécu à l'époque des pasteurs Foulani. C'est la même chose à pasteur, l'autre pasteur. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie yo yo. Oh chérie. Chérie Nana Mwana Tsuba. Oh chérie. La père de famille n'a bloqué Jibé Piana. Pour n'a pas violer mon abattu. Yo Jibé Piana. Aux assassins. Tu blagues avec moi, on a boxé au Jibé. Nous allons avoir une reine à la famille ou à la Jibé. La bengo Jibé Piana. Pour n'a pas défenseur, il y a miné. Que nous pouvons n'a pas la défense de la miné. La bengo n'a comme Jibé Piana. Tout na yo sala tanoko na se ya bangi na se ya zododo tanoko vile moi là-bas boma na bengo Jibé Piana dans sa défenseur ya ba minière na kokota na association où ya ba famille ya famille ba viola bango na kokoma l'autre fondation na yo kokoma et kokota sa kombo na yo Jibé Piana kenda kofuna là comment aujourd'hui la fille a commis des amours azana na droit azana temps ya mfunda ye oui oyo ezali dernier année na ye yango oyo soki année eleki de ezaka toujours 10 ans azana temps 2024 jusqu'à la fin azana temps ya mfunda ye to bakanga ye baarrêté déjà nazwi avocat nazwi déjà avocat nazana 3 avocats nazwi bango otosala pouvoir Jibé Piana okozala arrêté pour un viol ozala ba fracture belé za na katwa fundanga na ko da se présenter soki Congo a autorisaka ba viola ba mineur je serai arrêté mais ce Congo a autorisé c'est toi qui vas être arrêté monsieur Jibé Piana violeur okokangama tu es assassin moi aucun qu'on violé moi na katoka to bote na ici moi na au bec c'est bien moi na wana yo monsieur Jibé Piana oh merci fais date encore tu vas voir vous allez arrêter à l'extérieur du pays pourquoi la temps on a eu ça batoki Jibé Mtunaye et ça la bien et le bandé les sous aboti mwana wana nga na âge ya mwana wana 25 ans abaye déjà ko fréquenter maréchal Mobutu
tabandi kofréquenter bachef de l'état africain mosusu ka age ya mwana wana na age ya mwana wana bakisaka 5 à 30 ans na asomaki déjà masuwa na age ka mona na mwana moke te amokolo c'est-à-dire que petit moko talaka moto azomela tumbaku moko na kala babe yango zaire zaire olisoko beto kaka na mutu dega pere na bandi komela yango ta babani wenge pere na bandi komela zaire zaire bona komela tumbaku. Il faut arrestation dans l'immédiat ya JB. Assez les soumis. A viola moi il y a 14 ans. Et baboti na ye mwana. Ah, likambo mwana tsuka, ok. Na ko senga na ba jeune fille nyonso il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans. Na ko mobiliser ba ba ke la ko voir na liboso ya lopango ya JB. Soki JB a ke makala te balona ba kolongwa te. C'est une infraction grave. Il y a Laurent te soki ezaki confié à Nogi pour qu'il est ningami les ah oui, hein, soki ezaki confié yo. Biso pe bato ya kofi to kolala te. Mwana nyonso ya 14 ans. Bana na ngai, banyesi na ngai. Bino nyonso na kopesa bino date kaka na voya télévision oyo. Bo se mobiliser liboso ndako ya JB bolali na balabala. Bokolongwa te to tikila bino ba secret, ba mapa tout ça te mukolo JB kokena makala et puis condamnation est au sein du gouvernement congolais 30 ans de prison. Makambo il faut CPI oui makambo il faut CPI à Kotaro. JB aza ntoki, JB aza assassin. JB comment que na kozwa mwana ya 14 ans ke kolala ye mwana ya 14 ans JB aza ntoki JB. Nana ko défendre parce que dans un père de famille na blobino action. Émission dossier, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un monsieur que vous allez découvrir tout à l'heure, Ezali Papa Bruno. Papa Bruno Zali Nani. Papa Bruno Zali Papa il y a les konabiso danseuse nabiso au tobengaka Brunette Monantsuka. Les tobengaka nobenge bon na BCBG. Papa Bruno Zali père biologique. Après sortie médiatique, enfin, Papa Bruno a mon ami pour recadrer certains points que Zongi Samakambo aux Ezali Kolobama concernant mon anaï. Papa Bruno Mbote. Papa Bruno, tu lui toi il va nous donner beaucoup cousin. Yo nous ali mon boti papa ou boti Brunette. Maman ne combo na ye cadette nga Bruno. Nde na pesa ke combo ya Brunette. Donc na yibaki ya combo maman na yanga. Bruno. Brunette. Nde yango. Eza gentil, eza José te. Eza nde Bruno kombo nanga. Nde papa na yo. Brunette azali mwana na yo. Mwana. Ok, ko se rappeler au botame na ba peu près na ba année nini. Na bote juste en 1996. 1996 nde oboti Brunette. Brunette yo na ye pona ko kabwana mwana obukabona na année nini parce que yo ke na ko bio ozali soldat. Ok na ki nakendaka bitumba. Ok. L'air na ke bitumba na ye na ekuta natika mwana muke na ekuta ye na koko. Aboti déjà. Yo zongi année nini okendaki bitumba année nini na ye zongawa nakendaki bitumba na ba 1900 99. Ok. Non, on a fait pratiquement presque 3 ans. Ok. Ndena koya na ye na ekokuta l'air na bandi koluka na kutani na noko ya